bienvenue sur votre chaîne. Donc là devant vous, c'est Junior Dawa, Mobutu, votre frère, votre ami. Une fois vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Très chers internautes, aujourd'hui on va essayer de parler, de faire rigoler Papa Hervé, hein, Papa Hervé par rapport, il y a actualité naïe, par rapport, il y a regarde-moi par rapport, il y a World, hein, où il y a Zobimisa, donc il y a disque international, où il y a Nakumbuya Harmonie. On va essayer de parler avec ces poulains. Ces poulains, on a une sœur à nous, on a une soldate de Papa Hervé, LC, donc Ritenzele, Tosolanaye. Donc vraiment, vous découvrez Ritenzele, s'il te plaît. Vraiment très cher internaute, vraiment restez scotché, cimenté jusqu'à la fin de cette émission pour recevoir vraiment ma nouvelle au Italie Papa Hervé. Ritenzele. Boni. Oui, Kimia. Calme, hein? Oui, très bien. Ritenzele. Oui, c'est biso. Papa Hervé, pour na bateau tam soso. Ba moni Ritenzele lelo. Papa Hervé, au exercice, poste ni tout ça là ni Papa Hervé. Ah, la salle animation. Animation, yeah. Maintenant, ce qu'on Ritenzele, yo, osa animatrice Nakati, c'est une première parce que tout le monde n'est nulle part, pas Papa Hervé. Donc, tu découvres Maram Soussou, ou ils n'ont pas d'orchestre Soussou type. Ritenzele, c'est une animatrice, ou va le bien à Atala pour votre m'appeler. Donc, il y a boire Papa Hervé. Mais Ritenzele, pour Ozongi Sato, ou la Moussa Bato, yo, bah yoka Ritenzele peut-être dans musique, peut-être bah yoka mais bah monate. Sur la Moussa Bango, na ba iloro yo sala. Combat est vrai non. Yacheta tambwisanga bambo kebele sida nord est ouest tozo balugaga ezaba balula nzoto ezoluka mbongo balula banangu bakaka boye na babare kaka boye banangu bakaka boye yaya nanga nakoma kudila yo agogo kitoko na yo baza kosalela mwana popi inge anjeti nakomi kobanga loketo na yo na loketo na yo eza kosalanga bachuki loketo acheta niekese ekobinela mama alebuka loketo binisa loketo yakato beta fitiringe ayaya c'est super c'est joli naboloka bango oniat. Merci beaucoup. Donc merci Ritenzele. Donc Nasir Beladinga za osepela parce que Beladinga c'est Mobutu donc mon fils kota non Papa Hervé wana obimisi dimisaki batute mettons bayokaki bandimaki nayaki neloko moko ya mikitisa lokola taibaze bru Jésiaza mimatisa lokola mufila eloko elekitike zate soki balobi tika mwana mobali soki ala mokina tongo ifu eloko etelema soit boutique soit cabine. Eza conseil. Vraiment. Yeah. Vraiment merci beaucoup Ritenzele. Na première année na au okuta inet banani ba Bercy mwana. Ouais, ton nayaki nakutaki vraiment nakutaki ba animateur rebelle nakutaki Bercy, nakuti Kunzardo, nakuti Moussa Maria, nakuti Sabalo, nakuti Mbiaka, nakutaki Susunanani. Mwana Congo na ba misusu nakutaki bongo nani ndeko na biso nani comment elle s'appelle Obosanaye Blaise Créateur. Créateur ya na simana ngaya ya kia kutinga ngande na yambai. Donc yoza doyen na. Ngaza doyen na pe chief na ya. Mais apparemment comme si Blaise Créateur les londe azo simba ye nazo boaka ba c'est plus de chance pour tout le monde en abord tous les gars a Ritenzele boa quitter to comme. Ngana boka quitter par rapport ya Nazaki na bukanaka. Nabukanaki na rien n'empêche au côté studio Ritenzele. Likolo baletso plâtre. Likolo oya obwaka te ezaka ke nzamba sengaki te na kosala ngote tant déjà na bande d'ailleurs koyoka souci ya likolo na ngai donc notala ke est-ce que na otambola po na zoe pena choka makasi o ezaka o balobaki pena soki ezalaki nazalaka jogo me na tiki bale
Mais Ritenzele, au côté de Bercy, au côté de Belé, Kunzardo, tout le monde peut Kunzardo accueilli, et à mon Zongi, tout le monde Bercy, à moi accueilli, à mon Toy. Donc on peut position été, mais Ritenzele est toujours fidèle, Papa Hervé. Papa Hervé a zo ratio nini pour osala toujours les lopes pémènes. Teza azananga bien nyonso to luka to sa na musique. Ngari Tinzele na salangu. Mais apparemment comme si Papa Hervé pena bimsa botenda bimsa ba Bercy. Bimsa ba Kunzardo. Na bisoki yo yeba nga test que to hôtel mangana obo. Poza na makambo. Ritinzele so beti lisolone partout ba yebi ke Ritinzele ba bi ke les seuls animatrices ala moko na monde pyramide. C'est que ça salanga déjà. So to luka suni. O esala bana mai eza ba kimutema moto balia na moto bazika lolemo. Malembe. On a boqué le Bercy. Na boqué l'endeni. Bercy ça na place azali. Na okaki libanga ça va. Ah donc abeta bien. Oui. On croit que non dia boy sans Papa Hervé a évolué normal. Non, eza vie nyonso vie. Place azali tant que zo pema nyonso eza vie. Asale loko na ye tozo kango zo beta c'est bon. Parce que bano bakinda bino mtu botika la pemene Papa Hervé bato bakinda. Est-ce que Papa Hervé a fait sa bonne chance à fond la bon mutema? Papa va passer la chance na motutu yo mo siko zo talake o monde to sala ba misala bo atande yo za soki boss na yo apesi yo 100 yo di 100 na kiu ba pesi su 100 yo di 100 na kiu ba pesi su 100 yo di 100 na kiu tant problème ko ya lem so bengi boss lem so ane pe na position te yo siko misi boss mabe ki pranga te yo yeba te ke tango za 100 na folie 70 so bomba 30 wana boki la Bercy moi na wa libanga Bercy te ngana tangi koma mutu te na opesa ka conseil ngana première da envoyé spécial ya Mama Maria tinda ngana ma animation pour na WhatsApp ngana linga ma mutu ko ba polémique ba ni te ngana pesa ka conseil tango ozwa ndamu fo bomba po ba leader pe ba na ba famille na bango ba leader bazana ba bana na bango oyo basoki parape na bango tango ozozwaka na sima na ye ba leader pe bazana batu na bango pe basala ba pe musala vraiment to sala misala tozozwa tozwaka ozwi so ozwi la msu ba peso msu 400 ou 500 400 ou 500 wana okofuta ndaku pe 150 ozwi 50 ote so otaka na caisse banda nde tokota tile lobi ke komebele Ritenzele ndo évoquer marambo ba salaire oyo une fois dans de récemment à orchestre moi étant voyagé bazaki moi critiquer moi trop bakinde poto bazaki critiquer moi trop prévané ba misusu batikali likambo ezaki ya salaire bon se retrouver épée dans l'orchestre wana est-ce que Ritenzele yo yebisa biso ke lelo Papa Hervé bozwara salaire bozwara fiche de paye pe na fin du mois bosi sala musala ba pesi bino pe là ya te ke yo ba prime des ala mona mai zo moi o ba finio des orchestre mususu tout temps kombote tout monde pena ba enveloppe est-ce que Papa Hervé ba enveloppe eza à fin du mois pena bon excuse ba fiche de paye ezate OK donc bozwara salaire te mais eza pena batu oyo po eza yebike Ritenzele olobi nini Papa tozwaka salaire te OK salaire ezate à fin du mois ezate siko bo vivandeni kasi yoka na yebisa oti falo yokanga nani salaire ezate mais toza na batu oyo prese ayebike oyo aza ya ndako donc baponaka nde bilongi oyo mais tango prese otala bamakambo omoni bamakambo le mosusu ya tout bosa musala lobi pe bakofina soki lelo apesi yo lobi pe bakofina eza pe na bato mosusu tozosala musala mais opesi ye boye elobi akei parce que prese akomotala pe bafidèle akomotala pe bafidèle bazwaka na te bavivandeni bon biso tobetaka bandulu orchestre na biso fonctionnera déjà na ndenge moko boye po eza pistona bapeti na ye ke okokotela mpe motu moko boye na ndenge mpe ya nini ozwi mais biso mpena nde tokendaka voyage ata boke Brazzaville OK ava tokatisa po eza vazwa o vol o bateau aya boye tozwaka pena oyoka po eza apesi motu enveloppe na ye oke mpe ozala mpe oye mpe ofuti ndako osungi mpe famille bamakambo oyo ezalaka yo bavoyage lider asoli te mais ntango boyokaka baorchestre mosusu bafutaka bato bapesaka bango basalaire bino esala bino motema mpasi te na Congo eza na baorchestre nayoka te moi je t'apprends nayoki yango kapa na mais non nayoka te tozalaka na bamusicien orchestre nyonso mais tozomona ozalaka mpe au courant bandeko na bino ya orchestre mosusu bakende poto balongo babiki bazwaka salaire te wana makambo ya lokuta tozalaka na bato nyonso omoni makambo ya miziki oyo tozalaka na bato nyonso nga nalingi oloba verité nga bato balelanga fort mpo babiki Ritenzele makambo alobaka so tolandeli yango etombaka juste
bato wana nyonso ba musicien orchestre nyonso na Congo tozalaka na bango. Mérite Nzele. 6 ans. 6 ans. 6 ans yango. Poto combien de fois? Poto une fois, Afrique na Lemba. Poto une fois. Oh bokindaka Zénith. Donc te tokendaka Russie. OK. Yeah. Siko. Oh Nzela poto fumami. Bazui. Qu'est-ce que les bazui ba bon, dans 2021 qui est poto. Poti oloba boye, oye benaki biso eza ya kolobela te. Biso eza ya kolobela te ba contrat et double. Ba contrat eza ebele makambo ndeti orchestre na biso. Tango orchestre mo bolem musukutu ezwaka ta chance ya okendele musu ata Nigeria te. Parce que ezu contrat poto. Bo siko orchestre elemba ba voyage. Orchestre lem so ezwaka ta kutu ekenda ata lem so ata Gabon te. Siko ezu contrat poto. Siko bongo keso ekendaka kendaka. Biso ba makambo wana tokolobela ngo te ba contrat eza tellement ebele. Kala mingi pe tokoyoka ka to biso papa boy. Do ba makambo voyage biso tokolobela ngo te poto kendaka déjà. Merci makambo voyage bokendaka déjà, mais parlons de regarde-moi. To ebité ezo annoncer nini ezaka elomo ba bwaki kaka po bana mai ba mela moi mai ba kitsa moi mongo to eza annonce. Il y a album auto c'est la harmonie to ebité. Expliquez moi. Et wana eza nzembo moko boye eza annonce ya album auto c'est la kalami pété bozo pe chanson mon sous mokonzo alinga bwaka. Donc mokonzi pena laxi niveau na ye. Donc il y a World Caraba ba jara ya ba wana eza album international. On est international. Mokonzi pena laxi niveau na ye ke batu musu banda ko diembela na basima na ye a démontrer bango talaka journaliste à France 24 a bien poids lourd de la musique africaine. Donc on continue à ce niveau naïe donc. Merci très cher internaute vraiment donc je vous rappelle et puis on a insisté par rapport à l'émission on a vraiment pas perdu. Félicitations pour ton senti maîtrise, tout le monde qui a maîtrise hein donc papa Hervé comme musique par rapport pour le voyage papa Hervé boy mais papa Hervé on a une émission bandé litisuka en français mais ce que autant de monde n'a pas Hervé ba critiquer que bongo et mon ba fingi et mon ba sali boy bino banana c'est la bien et puis na mon on est bobi maraté bo fanda kaka ba bunsa papa mais bo fandika te ngana boka kimo ya cheta lo bakate soki alobi lelo bro c'est que likambo ezali ne pas droit lo bakate ya cheta moni ba biloko ezana ndenge na biso ba congolais biso ba congolais tozaka so moni déjà za na mutuno moko boye te to mona leo na ba vite ba imana ata imana beti ndenge nini vite libia ondima ete ata vite libia beti ndenge nini imane akondima ete donc eza na ndenge na biso ba congolais so za na mutu na yo moko boye mutu na ata komi liboma o bandolanda ka mutu wana. Donc eza ba biloko monte to koyaka na TV pour ba fingi papa Hervé biso to ya to le bété biso to sala ka musique to éduquer ka masse. Bon ça la musique bo éduquer ka masse mais tondeka tondo sur la par rapport à harmonie vraiment si go to habiter eza pour quand disque o ba tout baser la harmonie. To est marquant to c'est bien quand pour décembre on de to kende toi dans hiver déjà bana poto même sous ko doit zongi déjà na ba confinement li soso to habiter est-ce que ba okota ka banda kwa ngoka bongo kaka sans papa Hervé papa Hervé mutapesa bilengi na confinement banda to bandaki na ba mois confinement ti lelo mutapesa bilengi lo papa Hervé ete to ye wana to ye na freestyle na biso ya ba animation biso ba to betaki yango to yo acoustique biso to ye susu regarde moi nani susu bazela kaka ce papa Hervé a tes dates ba ko pena disque na bango wana international ba ko yoka ba biloko bien po biloko bien ata biso ba mande to zaka soko lamba faut pena mona bina que l'autre ça ba épice malembe maintenant au servir ba balé biloko bien. Regarde-moi 1 million après 72 heures mais tout le monde apparemment comme c'est tenir té on dit pena ikangi pena té on dit papa Hervé sali pena promotion té par rapport tout le monde baninga msuba boaki mais au senti par-ci par-là tout le monde to habité hérité Watanabe à boaki nzemunaye mais tout le monde regarde-moi vraiment regarde-moi ebetate au monde batu ba interprétant ebetate batu ba inter na gospel
na gospel musique hein regarde-moi baye nango na ndenga bonzambe bayembi yango wana betite c'est que to juger musique yango bien te Tom Souba va se retrouver te va bien papa Hervé na gina ba gospel ne po tant bête nzemba corona ba te belé ba critiquer qui ande na bête en anglais mais congolais finalement congolais lingara nini hein congolais lingara nini papa Hervé peut-être ba baby na ba rumba c'est un problème de hasard artiste faut à la complet hasard papa Hervé boyoka pe bobu a rapper ako rapper na épée hein ako rapper na épée ako ya pe bomone pe boa papa Hervé pas simbi guitare as artiste faut à la complet net nga yeri tinzele na boaka na betaka guitare na betaka synthé na kataka suki dans ça partout na artiste nde omoni ba coordonner nde ba telemi boy so pesinga o sapat na yo tonga ngo omona pena démonstration siko na osala ngo des artiste ndenga za boy aza na droit ya kosala ba biloko tout tant ba bengo artiste ba komono pe botongi pe lamba eza ngelo mo ya gravité o ba congolais ba so moni papa Hervé ayembi na anglais comme grave non eza ngelo az artiste merci merci beaucoup papa Hervé az artiste Mérite Zélé l'invité et déranger genre ma question parce que c'est pour moi première fois na yambayo to solo na nbat bota la biso ritenzele marée animatrice marée musala na yo to ebiki ya bana mibali Mérite Nzele quand même non moi sinon parce que tout à l'heure solo baki biso ba maman Mérite Nzele est-ce que vous voyez biso biki non ne boy ne oza obana musala no ndo sala musala na oza pe mo dérangement qui était makambo tuni wana vraiment na éviter bon fona répondre ko ya na onde na biso ba congolais ngape na ndengo mona ngape ndaboye vrai chéri koleto ndaboye ba Mérite Nzele 43 non bon ça na ndenge na biso ba congolais pe akoma mona journaliste kitoko o PD ba mona bilo matoyi boye o yekuti na tobola wana PD boye na boye donc ça na ndenge na biso ba congolais to mesana mais non père oya pe non père oya ne on a bien makambo tuna te tuni hein tuni pour battu bien on a question merci beaucoup Mérite Nzele vraiment donc tokoma na suka ya nini so soko la musasu biso c'est pesa bela dinganga on c'est pesa bato tout bota la biso na mongongo na yopo toki déjà vers la fin de notre émission tela kaka na profiter pe na pesa mo bato nga ba mbote na pesa ve nga Alain Kelela papa na Ninel na pesa mbote na pesa Rodrigue Mokili papa na Claudia na Paris mbote na pesa Gigi Kiamenga motema Christopher Aouka na Londres papa na Louise Carmel na apprécié na pesi Micha Mayamba na Paris bambote ve nga Freddy Samba de Manchester Jenny Le Aquarium Mboka na pesi sumbote na ve nga Dadi Mavungu le vie na ole la kati lelo Dadi Mavungu le na ole la kati lelo na pesi mbote na batu nyonso balinga Mérite Nzele ve nga na États-Unis ya Gelo Famboma babi chance loko pamba na Canada wana na omona Angel Manzele Chabalia na Canada lisu omona mama social Jani Mungu mama social tango na yana na yeli lisu na ndenga Paris wana na omona Disha Kalambi motema ya Kifukiandi Disha Kalambi batutu balinga Mérite Nzele bibiso mwasi ya pembe soin sans tache batutu balinga Mérite Nzele bobenga nga na numéro nanga 089 soteka ya Wili Musheni 89 76 86 984 les amis de Inde Robandela pour banoko pe ba tom souba retenir bien te 89 76 86 984 yango numéro nanga to benga na wana Edi Makitonshi na Lyon Gaël Zatonga ya bino yango Gaël Zatonga Mobutu abamisi Mobutu donc mona na kanyo Paris Mobutu Gaël Zatonga yango wana ve nanga Achille Delio motema ya Joli Boleshe batutu bana besoin Mérite Nzele studio kala mingi te Mérite Nzele na bimite bobenga na numéro nanga ya Wili Musheni 89 76 86 984 ba conseil na bino Nzele lelo boye moi mongongo Mérite Nzele pona ba o tu baza ba abonné to ba tomber na émission oyo awa na chaîne bino donc comme Amazon Office baye na manipaka biso toye na kimbi kwe baye na manipaka kimbi kwe kutanga na
kini esika babebe baza baza utanga na kini esika bayaya baza zalala 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 ona zalala ya bodo yeyo abetanga ya miyoto ya bodo yeyo ritinzele ya bodo yeyo batu tu bolinga biso bozela vraiment kala mingi te disque na bino ezoya ya ba musicien ba chant ya biezali ba tifine so mabungo ba ba mama na ba chant ba ya mado ba Charlie solo bozela boyoka pena ba mélodie ya bien bino mo ndenge ka bana kin bo mesana koyoka les donc après nous to so pe moi Marc Arousse vous avez déjà ninga wana donc vraiment Ruth Ntele merci mingi donc na disponibilité na yo ndenge opesi biso lelo vraiment donc na assure ba onyo surtout ba tomber Kim Jong Un donc vraiment donc Ruth Ntele merci ba tunyo surtout ba numéro ça batunini par rapport à un message moi Souka par rapport à telle émission ya na yebisa bango kaka bo s'abonner vraiment na Congo Amazon officiel Congo Amazon officiel Congo Amazon officiel beaucoup de journalistes na bino na taille ya Jésus Junior Mobutu donc ye pena vandisa makambo soin ya bien makambo tout kitoko donc to s'abonner vraiment awa manipaka bisoto ye na kimba kimbikwe ale manipaka kimba kimbikwe zalala 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 ola zalala yambiji yo kitoko to s'abonner awa pour ça la bien. Merci, voilà, très cher internaute. Donc, je pense que vous avez suivi donc l'émission jusqu'à la fin. Donc, parce que tu es qui est aux soldat, toi soldat, s'il n'y a pas Hervé Ferrego là, bon, Moniwanari Tenzele, donc Marc Aouz, donc même prochainement, toujours au plaisir de nos rendez-vous. À côté déjà, na répétition, je vous signale que tout un siège, donc siège, il y a répétition, il y a G7, donc orchestre, il n'y a pas Hervé Ferrego là. Donc, restez scotché, cimenté toujours sur votre chaîne, partagez, likez et surtout laissez vos commentaires. Donc, et ça là, vraiment, bien plus de suggestions, appelez-nous ou soit écrivez-nous sur WhatsApp, dans le numéro Isawana. Donc un grand merci à Bella Dinganga. Merci à Bella Dinganga. Pour tout bon soutenir Bisso. Là, je vois Doug Dinika, les pourvoyeurs, Doug Dinika, les pourvoyeurs, Adolo Swing, vraiment. Vraiment, bon, Belé, Oyo, tout Oyo, Bolandagi Bisso et Belé. Là, je vois encore Cathy Carmel, mère de Valère depuis Angola, Babi staff Nanga Angola, Bango, Baba staff à Papa Hervé, Bango Baza depuis Angola. Donc, Carmel, mère de Valère. Donc, très cher internaute, là déjà, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Donc, vraiment. Tozawana toujours pour Nabino, vous avez besoin de les cadeaux, vous avez besoin de contacter nous ou soit conseil contactez nous là, donc on est là pour vous. Restez toujours scotché, cimenté et puis vous allez bien plutôt partagez le vidéo, passez le message à vos proches, s'abonner à Erosala vraiment bien là. Je vous dis déjà au revoir et puis on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.